que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Ouais. Maï et Mateli Bisso na profondeur, na hauteur, na niveau ya hauteur nango, ils ont 3 mètres et demi. Andalou. Pour perdre Nyonso, Bilamba, Banzungu, Bassani, même Bandaku na Bisso ezaki ya kozinga. Même ba fiche parcellaire na Bisso et créé na maï. Parce que ça sont l'eau morte. Tu as un problème moko et tu dis ça, Bisso ça problème ya dit. Digwana tomona ki ba engin et yaki na ba camion pour que et ça la musala ya kotonga di ba kenda digeza polele mbula mukie toza obligé ya kobina to sepe na komona mokonza mboka na mama ba e mais sengeli ba tena biso problème ya di et ça kaka ba koya na ba mituka ba ye ba bandi mo construction mukie ba kangi ba siminzela ba ke a to ana posa apesa biso moko bakolo quartier responsabilité ya kolandela musala wana tango ezosalama po o bazoya baza bato ya libanda bazala soki bayibi mbongo bakei biso totikala kaka na souffrance towana bana toza éparpillé bana na minute oyo tozoyeba baplace baza te tokovivre ndenge nini botala biso solution ya dire ezosenga mai wana ya njili bakire yango parce que mai eza déjà ya kotonda na salité fulu etondi na kati ya mai njili ezosenga bakire nsima batongeli biso zi Soda kimi atiki monduki. Oh, Congo est beau. Oh, derrière le stade de l'unité. Ouais. Derrière le stade de l'unité. Soda bois qui manduki. Oh nini? Nunde salibu. Imagine un peu. Imagine. Congo, Bénin, 1000 promesses. 1000 promesses globales. Les Congolais tika biyemba yemba. Mo biyemba yemba na yo. Mo ba dega.
tout oso ye bibi somo to mikalo tamboka bota nanu posta mutambanga kama jawa to ebite so aleki bana lobi na 20 to ebita saki wana na entra peto ngo to ebite so aleki to ebite deza boy yo mulubo ya mandefo ya libandi so bande lisuko yemba biemba yemba nzamba longola ba ange to luka yo vela to peso bena au revoir zero omona ya pasi baluka boye pasi soyo osala boye ngai na osala nini mwa bana na telemisena tika na pasi osala na biloko ozalaki nango ate yeso alikolo kandaku amoni yango tika oyebi na komo préféré na bota mataki zengi na Allemagne ke naza normal na Congo nzala makasi boy Congo tu mesa no gabu papa yebite Congo tu mesa to kondo bota na nzala kisenga Allemagne ero aza kotonda mais mutu normal a Congo tiki kona na lieti est-ce que c'est normal Toujours un débandage. Donc, radio président pièce par pièce. Donc, moi, exact. Batonzu na ngambo. Et le côté taka ndembo ngesa la biso. Ndembo ngesa la biso. Ndembo ngesa la biso. Vraiment, espoir exact. Et le aussi la pète mbonge pe là au banda. Là au banda, le aussi la terre. Né de osuka na bité. Dani wa tavani ndage là au buka. Biloko yo. Batonzu baza na ngambo. Biloko pandane bale mobipa. Là où le pélo pendant la réunion sortant de l'outil dans la route, là passe Ndambe. Ok. Ah wadi. Hey. Awa déjà za ya kobeba direct de bonhomme awa. Na de bonhomme za ya kobeba makasi. Masasa ezobeta na de bonhomme awa. Na de bonhomme en direct. Toza wa sikoyo na de bonhomme mezo lega sikoyo na de bonhomme awa. Si blessé, hein, si blessé. Awa pas d'entrée na Wakadi, pas de sortie pour banda bokasa ti Prince Kasavo. Entrée zate, sortie zate donc toye to suki kali banda biso nyonso bali banda. Donc muto c'est-à-dire que ça vous le petit samedi et petit non vendredi samedi, on est dimanche 14h, les gens n'étaient pas encore évacués. Et Bumba a fait qu'on soit canon et Koufanango. Il y a un canon tombé en panne. Voyez-vous? Non, c'est-à-dire que c'est un plan de contingence. Même attends, on va dire la
il n'y a pas de problème. Et ben, c'est pour la conséquence. Mais ici c'est que. La ville locale, oui ou non? Non, local c'est une bonne idée. Non, on n'est pas contre le local. Le local c'est une bonne idée. Ce que si je vois que. Non, mais non, attendez. Mais là, par rapport à vous, il y a l'autre qui a Félix a complètement échoué. Une question. Minero Malam, quand même, Félix, c'est à ça que je dis. Le Malam. Écoutez, non, vous savez, nous sommes dans des cas. On ne dit pas que tout ce qu'il fait est mauvais, mais on peut dire que 60% de ce qu'il a fait, il s'est débrouillé. Félix a s'est débrouillé au pouvoir, c'est clair. Mais on ne dit pas qu'à 100% de ce qu'il a fait est mauvais. Même Kabila qu'on a vu pendant toi et moi, autre bac à associé, on n'a pas dit que 100% Kabila c'est les Akimabe, non. Mais y a-t-il que par rapport à la Kabila Salani, non, mais code minier, code minier, comment ça bombe les lots. Non, mais qu'est-ce qu'il y a des cas? Kabila a ça qui les forme, on a monté. Non, mais Kabila a code nouveau code minier. Attendez. Ça aussi, c'était un élément. Mais dans l'océan, il faut qu'il y ait une analyse profonde parce que vous avez intellectuel. L'histoire de code minier, il y a même jour à nos hommes. En quoi est-ce que tu peux glorifier Kabila? Non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il nous a laissé par rapport à ces fautes? Non, mais historique, il y a vote, il y a code douane. Aux gens qui voulaient voter. Non, non. Il y a eu un vrai débat sur le code douane. Oui, ça c'est vrai. Oui. Mais moi, je vois d'abord les retombées. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ce code douane a été avantageux? Réforme en embauche. Non, je ne connais pas. Si on en est là, ça cause de Kabila. Ça, tout le monde le sait. Je ne peux pas. Non, mais attendez, je ne peux pas entrer dans le code douane Kabila. Je pose la question. Il y a des gens qui ont malamu Kabila Sala, ou etika la souvenir pour nous. Tout d'abord, code minier. On va vous poser la question le cours la maternelle, le bas oui ou non. Non, non, oui ou non. Comme je prends des points comme ça, je dois argumenter que si je prends chaque élément pris individuellement, Naouti Kolongola, Dikamo, c'est un élément positif. Mais pour moi, à 80%, Kabila a mis le pays dans cette désordre que nous voyons aujourd'hui. Félix Tshisekedi lui aussi, à 80%, est en train de continuer dans cette désordre. Moi j'ai besoin de connaître les 20%. Les 20%, il y a le 80%. Parmi les 20%, je voulais citer les fautes des biens. Prince, il faut éviter de se faire corrompre et d'être provoqué. Bon, dans laquelle émission là, c'est tu comprends? Parce que j'ai comme impression que vous perdez toutes les valeurs. Non, mais en fait, bon, tout n'y a pas ça. Quand il y a le secret à Codinier, tu connais. Alors, Olofinaga, Rocade et Zagotomama. Rocade, elle est ceinture, Oyo, Gosala, Kisasa, Olio. Les ça tout ça vous avez na monga fula au le yati na limité avec comme monga fula ou l'équipe déjà balamoko beaucoup na monga fula directement to lobi ce qui au cas de wana au Félix à construire et s'il ils ont une bonne chose dans le but que Félix c'est que dans sali 80% au bé donc Félix c'est que dans gérer beaucoup local association banakini na désordre de nyoso série exacte etc mais au moins en 10 000 idées à le cas de wana ils ont idée malam est-ce qu'on a boyango contrat wa kosala na ba américain na la dit de konayo nani ya kamwa na yo à la grande France dans la poteau courant dans la poteau ya courant mukasali kuzu na se ya poteau ya courant ba politicien ba nyoko bakate somme de biso politicien nyoko beza lukuta ngana bi ba politicien ba nyoko bakate baza la vie ya bien baza na ba policier baza na basi na bango baza malamu même ba sous maman na bango ba nyoko bakate bango nyos baza en prise en charge même ba famille ya ba sous maman ils sont en bonne santé bango baliaka bien ba yebi passion ngana toza na ngote ba defaka lipate na ndaka politicien ba defaka lipate bango baza ba venez à moi vous tous qui êtes fatigués je vous donnerai direct baliaka bien ils mangent comme ils veulent baso baka chemise à sika basilisi babwa ki bazu mususu baza na ville ko ngana yote ba voyager na pouvoir ya penser sur lobby na za na France akei lobby na ko ba États-Unis bakei baza na pouvoir am de l'autre batu ba voyager bakei na libanda batu bazongaka bozaka na explication nous avons vu nous nous sommes entretenus c'est depuis la dernière fois on a été changé mais évidemment on va voir bozo tordre sens peuple azoki nani nde moto malamu bino boye bisangai Kabila na gestion nae
na Tshisekedi na gestion na ye banani nde miyibi ya malamu tosala question pour un champion tolukana na opesa réponse kokanga moyibi eza malamu me mbano ya moyibi eza nini mpo bato bakomi sikoyo na lokumu ya moto akoko koyiba na ye mbongo akende na prison ayebi ke soki na beti nazwi 10 millions na vai na nga na kati nakosomba local batieli nga climatiseur nakovivre lokwa nazalaki libanda na négocier na directeur ya prison toza na biso à l'aise na bapeti nakondima na vanda pendant 4 ans 5 ans jour nakobima nakoya na 10 millions mpe akokoma na 50 parce que bakosala je na magistrat bayebi ndenge nini bakoyokana zwa batomate sangisa yango na mai sanzaka na tongo na okotisa peti moko na telefone na bando filme ndenge ozotya bamona kozosanza makila tiaka mosusu kote ya nsima bamona kobimisi makila na ndenge ase epuis bakoluka liberté provisoire moto akokende bato ya liberté provisoire bazongaka na kasho te lolenge ya kobangisa bato na misolo ya leta eza kokanga bango il faut bato babanda kobanga ke so nasimbi eloko vi na ngai ebebi non pas ke biloko nyonso ekei bakangi nga mwasi na bana na suki me bato bakobanga te mbano ezali te baokanga bato mpe mbongo ezozonga te kokanga ya ba 2 jours na ba 1 semaine ya ba 1 mois ezosimba te surtout que soki bakoti na hôpital babelaka mingi bafièvre moko lampadérique avec dû au microbe moko bafièvre foragère dû au microbe lampadérique yango nde malade bango babelaka principalement et puis batraite yango na Kinshasa te foka libanda. À quand la fin de cette mélodie? Mokonzi ya mboka alobi biso tosali banalise kaya moya ya Kabila ba réagir kaya Katumbi ba réagir kaya Fayulu ba réagir lipeza la kombi nzele zapi avion ye wapi. Donc tozo discuter mais rien ne change. Loi à Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est la même vie. Ils sont ministres tous les jours, ils sortent tous les jours, ils sont honorés tous les jours. Ils sont reconduits dans tous les gouvernements, mais rien ne change. Mais dans papier Zaka, mais normalement, regardez par exemple ça, papier numéro 4. Je l'ai expliqué quand même, notamment par rapport à la dernière réunion qu'on a tenue. On est à français. Lubumbashi, Bongolo, Victoire, Matonge, Pongabi, et là combien? Zando, Bokassa, combien? Ndunda, combien? Quelle est cette politique? Kinshasa ezali miroir, glace, talatala. Soko moto akomi ayeba te anyeti capital miroir ya Zaire mobimba. Soko moni olobi na banda kuna na sima babeng arrière pays ezalo ndenge wana. Mais ndenge soko nazali poleka na banzela na monaka tokokobe kobongisa nzoto lipo mbo bilamba ya sika bilamba ya kitoko te mboko tovanda na kati ya mosoto te ezala propre na congrès elekaki lobilobi awa na 1982 tovotaki résolution moko tokanisa mpe bawe oyo batondeli biso na basimetière